Mbote mingi bandeko batali émission Nzokande. Lelo tokobeta lisolo ya mariage, tokolobela mariage. Mariage ni tokolobela lelo, tokolobela mariage contemporain. Donc mariage ya tamu oyo tozali. Ya mona continuer na mariage na kolobela sujet o na lobela ki la fois passée. La fois passée na lobela ki potion magique. Na lobaki que potion magique ezali mayele ya maître bataka ya mona misala à travers ba éléments naturels. Maître azali muto a poussa ka makanisi plus loin. Et puis na lobaki sou nini? Na lobaki potion magique ezalaka ensemble ya nini? Il y a élément naturel plus énergie. Énergie ya ba maître. Pe na lobaki nini? Na lobaki potion magique moto nyonso a utilisé yango, moto nyonso a ça yango, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. But nanga kolobela potion magique connaît ça qui nini, ça qui que tout le monde a complexe na ba terme au monde la cause la biso. Biso nde to ba keli pe ba sali ya potion magique. Biso nde to banda makambo ya potion magique wana. Biso ba indo. Biso ba zoba ya lelo. Biso ba nègre, biso ba africain, donc biso ba affreux, biso ba sans manière, biso nde to banda makambo nyonso ya mokili. Lelo tozonga sima. Lelo na kolobela mariage. Bande ko tolanda makasi, tolanda malamu makambo ya mariage o to kolobela. Na kobeta sete ke santé zanga kaka malamu te, naza ko forcer. Santé zanga penza koso naza ko forcer. Salamoko. Lelo to kolobela mariage ya temps oyo tozali. Normalement na bokoko na biso esengaka mobali abala mwasi ya sika na bokoko na biso. Esengaka mobali abala mwasi ya vierge. Mais na temps oyo tozali pona kokuta mwasi azala vierge ekomi mwa pasi. Ekomi pasi pourquoi bozoba eza de part et autre. Mundele tellement kosi biso trop tozangi na ba vierge. Bandeko na biso ya basi biloko ba konsomaka lelo yo. Et comme il passe, il peut écouter, moi si aza vierge. Et puis, nami be qu'on a biso ya mboka balobili susu, moi si a kokina robala sera comme à 18 ans. Donc, le temps où c'est la carrière à 18 ans, hein, déjà au coup déjà Gambi mortel, déjà va Gambita. Alors, nakilelo ne tozoba la moi si oyo baninge ba Gambita. Donc, tozoba la 12e dan. Tozoba la basi oyo bakomi déjà na boyebi ebele. Tozoba la basi oyo déjà ayebi mibali ebele. Et ça est le côté ezata o tozali. Ce qui te le gita oyo tozongela ko bala basi ndenge to banda ko bala basi ya kala. Po bondi melanga mwasi azaka fidèle makasi. Mwasi so azaka mobali na ye penza azaka na ye. Ezana basi oba ko kosala pe abotami na mokili azuka mobali moko kino suka bo moina ye basi yango bazali. Kasi mobali azate oya kobota mazuka mwasi moko kino suka bo moina ye. Soko moni moto lokuta ndengo na liboso na yo kamba lokuta. Kilelo ekomi pasi pona kobala mwasi ya vierge. Po mwasi lokuta o mundele akosa biso akanga plus mwasi. Mundele akanga makasi mwasi. Pona ni akanga mwasi. Po mundele yebike na kati ya mwasi na mobali. Ndenge nzambe ya salaki, ndenge nzambe ya sala mwasi pe mobali. Mobali azana pouvoir. Mobali azana pouvoir. Kasi mwasi azana puissance.
Ndekolanda makamuna loba moi malembe. Mobali a un pouvoir. Moi si a une puissance. Pouvoir est à la nini. Pouvoir est à la maîtrise de soi. Pouvoir est à la fermeté. Pouvoir est à la commandement. Wana biloko mobali azaka na nzoto na ye. Kasi moi si le a la puissance. Puissance est à la nini. Puissance est à la attirance. Puissance est à la séduction. Puissance est à la domination. Mundele du fait que ayebi makambo yo akena ko kangela biso basi na biso. Yango moni quelque part dans la Bible m'a commis, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Biso basi na biso baza basi ba mona ka makambo. Basi na biso baza soka lobeli yo likambo ekozwa yo. Basi na biso. Moi si na biso basi na biso bazali basi soki ya sepeli motema ne sepeli ba dégageaka ba énergie positive. Taka moi si soko sombe lo kasika. Akozana na yo mukolo wana comme pas possible. Donc a bénir yo. Basi na biso mundele akei akangi basi. Akangi basi. Tozo bala basi oyo déjà yebi mibale ebele. Siko lelo tokolobele yango lokola tozoba basi oyo déjà bayebi mibali esengeli tosalaka nini, à savoir que moi si azaka na puissance mobali azana na pouvoir. Puissance ya moi si ezaka na attirance, ezaka na séduction et puis ezaka na domination. Yango moni na gambi ya Bible tango nzambe ya Bible ya lokuta azopesa punition. Alors bien moi si que au robot na passe et sa punition te bande ko na gambi mortel. Ko bota na passe na ndenge nini. Bongo basi antaba. Bongo basi ampuku, bongo mwana sauce, basi sauce bota na passe te pas bota na passe pona nini. Ko ba sala bango li suma ngote. Et puis à cause mobali susu, kaka na Bible okolia na motoki na yo. Bon, na ebité atambanga ngo bazo ke buka ko wale wa mumango zo mata banzetete. Izaka pe motoki bo biloko wana kutaya faux débat. Lelo tozoba la ba 12e dan. Tobo sanate. Moi si azalaka kaka na ba posa mibale. Ndeko mobali. Tango zo kana ko bala 12e dan. Tana benga ba 12e dan eza banani. Eza basi déjà ba yebi mibali. Déjà azana donc comme déjà ndenge toba loba Cristiano. Donc moi si moi d'ailleurs me faire carrière na ndenge mabete na loba ka makambo senga loba. Donc moi si moi comme na faire carrière mi si ça c'est lembi na ngope na loba te po nini na loba kaka. Moi si azala ba posa ka mi balé. Posa moko ezaka posa ya kati. Posa moko ezaka posa ya libanda. Posa ya libanda ya moi c'est nini? Moi si alingaka biloko nyonso biloko mike sepelisaka ye. Pour moi ça kokaka pasité. Moi ça lingaka suki ezala soin, moi manzaka ezala soin. Donc moi ça lingaka attirance na ye sala, séduction na ye pe sala. Moi si alingaka nyonso libanda. Oye sepelisaka ye. Ya mibale posa ya kati zaka nini? Posa ya sexualité. Donc, moi c'est lingaka biloko libanda na biloko ya kati. Biloko ya kati eza sexualité. Ndeko mobali. Soki olingo bala mwasi. Il faut qu'on s'assure que ozana makoki ya kokokisa ba posa mibale ya mwasi azalaka nango. Donc, c'est sûr. Okoki oza à mesure ya kokokisa ba posa mibale ya mwasi. Posa ya libanda na posa ya kati. Na kati ya posa mibale wana. Na kati ya posa mibale wana. Soki kaka moko ezokokisa mate. Tope ezokokisa mandenge esengeli te. Ndeko na ngai esika siko ba filme e bandaka yango wana. Esika siko impolitesse ya mwasi e bandaka yango wana.
Donc, ndeko mobali, ce que l'union bala, il faut qu'on s'assure, est-ce que nous sommes capables, il y a que ça moi si ma poste na ya libanda. Donc il y a que les ça y est, il y a que lati ça y est, il y a que tia ya à l'aise pour moi ça l'ingara biloko et c'est pas ça comme na ye. Est-ce que au na mesure il y a que beaucoup la moi si bongo il y a mis balé au cause de la mesure il y a que c'est pélissaé sexuellement. Les lois yo que la moi si 12e dan. Abeta ba poste nyonso. Abeta 2, abeta 3. Abeta 4, abeta 5. Ayamba P. Abeta 6, abeta 8. Abeta 7, abeta 11. Abeta 10 et puis bité. OK, bala moi si ndengona. Yo siko ozoye pa moi si on a veste na yo o ngai naza coach ya mabwilu si ato seka yote tango zona mabwilu no ya seko makasi seko makasi po ya sa bet na ba Real de Madrid yo coach ya mabwilu bale ni yo laksa yo tango zoki na kobola mwasi ya ndengo oyo ndeko basi na biso ya lelo ya kilelo baza ndengo wana baza basi moko bayebi mingi na ba telephone ndengo yele lobo donc mwasi ya komi kokita elamba et comme facile pour la mwasi ya lelo mwasi ya kaleza ki boyetin ba papa na biso ba nyoko maki makasi ata biso pene bandeli to nyoko maka makasi téléphone les athées. Au que les moi c'est pas la bango, il faut siffler. To libanga na batol, ils ont makambo et salamaka. Ngai moko na victime ya libanga na batol. Première libanga c'est rabimi to ndenge zalaka. Lobisu na ye deuxième libanga. Papa bokila comprendre tabi po ni kaso libanga koyi mono abimaka. Mokolo wana ye aloko te libanga na bambi. Likolo batol nga sera nga magai papa bitna ko bimate lelo nga esika temaki na sima na mona ezo umela na zui deuxième libanga bandeko position na ozoka boye papa bokilo akangi ngai yemela ngo frère Matou Samuel kuba ninyo ngai na zuwa kite basi wana ezalaki moi pasi po mona bolumbu na ye lelo yo et le quoi est comment facile na Congo et le quoi est moins cher na Congo ça biloko mibale et ça likwala bon mon mbisa likwala moins cher na Congo na likwela donc olingo lingate okomona bolumbu ya mwasi na tango lingi pe catégorie nyonso ya basi siko yo coach ya mabwilu OK bala mwasi oyo asisa poste nyonso si ça poste nyonso ndeko na ngai tango zo bala 12e dan zala si o ko pesa ba besoin ya libanda pe ya kati talaka yo moko ndenga ndako komela yo mabe o kuma ko ngaro ya 23h pour ma 4h donc ndako ibeba po obali bibala bala ozoko ka suko se pesa moi sino te moi c'est comme un poli il y a degré à l'icolo bota la biba ndeko nanga mabala o botela ka pilo lilo et ça la ka 3 mois et ça la ka 3 mois après 3 mois li bala bu o pia et tikali ka na TV pe na ba photo o mona pele mobali azui cantine na toki na pompe ça va nguma boy pele na kati dugu akeko sokola ye moko donc libele kufa nango kala et comment ka soni lokola batu bayaka ebele ba to fanda kaka et puis yende ko mobali osomona ke PMC ko mukuse moyo kuma ki ngasa nezate oso la quartier 1 mais yaka no kotoyo kotoyo ke kuna o kufa na tension po yebaka oyo baliwa ka ye moko za Casemiro ka ye moko za Cristiano
na lo balandenga mabete yango moni tous les ya tous les noko ba bala na ba gone na bango to fuye bien lo ba ndeko na ngai ba potion magique ekoma de comment ka biloko mo faut renforcer ma capacité pour ma bala ezo kufa mabe ndeko pona ko bala lelo il faut qu'on s'assurer soki omoni okoki te bible ekutu mpe eloba mwa ndambo ya solo soki omoni okoki te kobala te soki oza sur okosalisa mwasi okosunga mwasi na baposa na ye mibale wana soki oza mpena si na bamboka ya lelo oyo tozolia mabe tozokonsome mabe esilisaka biso mwa makasi bokomprendre mikolo mibali tozosila mwa makasi eza bagambi ya mondele asali bongo mondele akangi basi na biso po mwasi apesa yo lipamboli te mwasi nyonso ayebi ke soki alakeli mobali na ye mabe ekozwa ye solo kasi mwasi nyonso ayebi te ke soki apamboli mobali na ye mpe ekozwa ye mwasi azoyeba te ke soki apamboli mobali mpe ekozwa mobali na ye donc tokomi na bamabala moko ekomi mabala bato nde bakanisaka bino bozaka libala nzoka libala ekufa kala mobala akomoko préféré aya na ye butu makasi mpo kosona ekoma lokola bomesano ngai papa na nga azalaki soulard donc koswana bazala swana mama na kobunda ebandaka koleze nga mabe nasambelaka banzambe na bomona nga na bi degré bakomba nga na tali ya père na mère bana nga bamona ta yango te pardon mutu tozalaka mpe na mwa badécision tozalaka mpe na mwa bacalcul likambo ozomona baninga basalaki mabe bongisa yango ata moke bandeko na ngai 90% ya mabala oyo tomonaka na Kinshasa oyo ekufa nango kala donc tina bato babalani ezoyebana te tina bato babalani ezoyebana te nzoka nde mwasi azali être moko extraordinaire soki ozwi chance ya kokutana na mwasi ya malamu mbala moko bomoi na yo ebongi kasi soki ozwi mal chance okwei na 12e dan abarankoi abunga ngando na egogo ndeko na ngai okomona oyo tubi amonaka na foire yango ozomona bafoye ya lelo okutaka bapere basila batata bakufa bamama batikala mpo na nini tension bapere bakufela tension naza mobali papa ayebisa nga mokolo moko abi mokolo oyo okoyela ndako na yo olali na chambre na yo mwasi na olali na salon soki ntongo etaneli oyo oyebisanga nga na bia apere makambo nini wana bandeko na ngai mwasi alambeli yo atieli yo biloko na mesa bandeko bokanga makambo na ina aloba mwasi aboyi kaka kolia akangi ka elongi mpo olia esalaka motema pasi ntango mosusu yo te ye 20h asaliaki na ye mena mpo angruye yo aboyi kolia akangi elongi okoyoka motema pasi okozala obligé oyeba pourquoi akangi elongi soki mpo otuni ye te akozelaka na tema corner akozeloka na corner ntango bakibeta corner ya longo na poto mais le mutu ye mutu ayambaka walongwe ngai apana yambela yo lelo basupporter oyo babima basupporter ya bana bafamille na yo ape wana yambela yo lelo tous les supporters na bagradin babima noko lokola pesa final yo oza aposaka ya bimoko po tombola motole wana chote bobika ne tokomaka mwa likukuma mwa bilobaloba bamuna leo sina bimi libala bamuna penda bamakelenga yo ndembe nanga
Sambela nzambe ya pesa yo mwasi na yo. Sambela nzambe ya pesa mwasi na yo. Soko kutani na mwasi na yo te ndeko na ngai. Okomona nanu makambo nanu bamona te. Okufa avant. Na buzoba o batambongo bokomi ko sala lobino baninga. Ozoke na kobala mwasi. L'état cosio communauté de biens. Moi, c'est une communauté de biens. Maman, la 12e dame. T'as mon choix à la bas. Pendant que vous avez mis ça dans le bas. T'as mon choix à la bas. Yo, vous la 18e. Si vous avez une communauté de biens, calculez combien. Yo, pour downer na okaka. Yo, pour downer, pour attirer la bien. Makambe baby. Na komona bato babala ni pilo lilo lendi makofi ba nini ba cadeau ya solo penda libala to ba na kapona ba cadeau bondimi libala penda to ba na kapona ba bien yango to ba na kapona nini netu kutu biso mibali bande ko mibali kanga likambo na ko yebisa yo mobali na sala moi vina yo le kaka na sacrifice vina yo le kaka na pasi kaka pona seralia. Mobali alexaka vine nyonso na pasi pona mwasi na ye. Kasi bongi kutana petala mwasi ya malamu. Yesu kutu asisi kote ya ya memi Marthe. Abimaka Marie. Marthe alobi Marie ya katona mbe Yesu. Yesu alobi te. Yo tika nano. Plan ya poni ne plan ya bien. Donc, mobali nyonso mwasi apesa kabiso yele. Tina ya mwasi epa ya mobali ezala ba pesa o tri na yele. Donc motome kita yo kaka. Et puis ndeko mwasi to confondaka te tendresse na sexualité. Eza biloko mibale ekabwani. Ça dit biso tendresse oyo kitaka motema tozaka nango te. Basi na biso tendresse bunga basi babala basi ndumba te po basi ndumba bazaka poli et gentil bazala ba technique moko boye taka ne bayiba biso ba mbongo na ba poche et puis obi ke bagayi bongo mais aucun kaka lisusu pour la gentillesse bazaka dango mais soko balika mwasi mbala moko mwasi a changé libala to sala yango nanu te po na biloko. Libala to sala yango pona kimé na motema de part et autre. Libala les étapes ya pasi moteur dans l'esprit na ye o père dans l'esprit na ye bosangani bofanda esika moko eza facilité. Tana ya ndenge basi to soka lelo makosa kabiso soki bolingani na ebadeli. Okosembela ye moi ji amelaka na mutu. Asa c'est une perte. Yo pe moni on normal. Bon mais la bonne mesana. O tala ndenge basi baliaka. O comprenez i ayeko liango wato bande pa ina bango. To kosa na katena bolingo bandeko. E ko sa ni so bolinga ni mwasi na mobali. Mobali zala vrai yo. Mwasi pe zala vrai yo. Et surtout ba 12e donne auto ke ko bala lelo yo. To linga ba na misu. To linga bango po vimba na sima makasi. To linga bango po silhouette na eza bien. Nzoka ndebasi ya biso pe ya lelo ba komo ba femme plastique. Moi si na mutu suki ya muninga mutu. Kabelo wanu muna. Eza ba suki ya baninga batu mususu. Misu pe ba kufa. Moi c'était suki mususu na mutu. Ache matala misu mususu. Ache manzaka mususu. Azi kushi ya nyovi atie. Eza su yete. Tango yo moni na butu na bar to na balabala. O bandi ko lo babiloba ba nyoso to lo baka bébé patati patata kaka mukolo kokuta biloko mo ezate obi i mbadi kedi o bosani ke yo so la kaki ye makambo bele tango ko lingo pesa mokongo akomodiri yo est-ce qu'il y a pas moyen to linga na ya solo ndeko mwasi yo kama kamndengena yebisa binonga ndeko na bino mibali ndenge toza tozoaka basi ebele tozoaka basi ebele
Mais na ebele ya basi oyo tozwaka soki omoni moninga moto aponi yo atia na ndako zala yo salisa mwa mayele mwasi aza na puissance yango moni apôtre Paul aboyaki mwasi ateya mwasi na puissance mwasi na attirance mwasi na séduction yango nde esalaka domination ya mwasi nokokalika moko bamikolo balobaka féminin ka domine mobali nyonso na ndako mwasi adominaka ne kaka kolanda na yo tatala bakandakandaka te lokuta mwasi kuta boxe adomine boxe libala ya ntango oyo tozali libala ya ntango oyo tozali epuis mbula matadi moyo eza te badiminue baage ya basi yango ndenge bolobaka 18 ans eza mosika makasi dans l'état tozelaka 18 ans côté kuna bato dégager baballon yango badégager baballon dans na 18 ans okuta déjà asa silisi do asa beti na baclub nyonso basufati oyebi yango te asufati obetaka na ba omoi elonga mwana moke yo baso esani yo elongi mwana moke na barsa libala ya ntango oyo ekomi pasi bandeko na ngai mpe ndeko mobali ntango ozolima mwasi lobelaka mwasi na o verité yebisa mwasi ya omona ebele ya basi nyonso namona naponi yo mpo na pale yo okosa ye mama sans toi obika nde tokosaka bikosakosa surtout tokosaka nde nini bakare oyo tonango eza baautomatique donc ese oniati makasi mbanu mpe oye makasi okontrole sous volonté okomi lobaloba epuis ba 12e dan yango bandeko na ngai kutana pene na 12e dan okomprendre ke okutana professionnel okolobaka bilobela mwanza okolobaka bilobela siko ntango olobi bilobela yango okokisi yango te eza esika oyo malédiction mene yaka na vie ya mobali nyonso ndeko libala ndako na libala ekoki ekomela yo esika ya liwa na yo ndako na libala ndeko mobali et puis c'est vice versa ndako ezalaka ya mwasi soko olingi kopesa kimia na ndako na yo kaka lelo opesi kimia biso mibali motema eza kaka singa moko yango tokufa na batension mwasi mpena soko okutela mwasi ya mabe na poko papa uti mosala zongi ayebisi mama na bana lelo mpena journée eleki kitoko te nazwi ata 100 francs te yoka réponse à mwasi likambu te balali na bango na ntongo mobali alamuki yango akende mosala mwasi atuni ongo okende otiki biso kaka boye minayaki na butu na bayeke nana eloko te ntongo epani nazwi wapi basi basilisa bango mayele na masolo ya lokuta tala nde bakangela biso basi soko tana baeglize oyo bakweyaka basi te oyo bakweyaka na baeglize oyo bazwaka ba ka basi te basi na biso nzoka nde mobali nyonso soki atamboli moto esali epasi esengeli azonga na makolo ya mwasi na ye mwasi azalaka à la fois mama na yo mwasi azala à la fois sœur na yo mwasi aza à la fois ndeko na yo mwasi aza moninga na yo epuis mwasi aza mwasi na yo kutana na chance ozwaka mwasi ya malamu epuis mwasi ndenge aza ya libala soki adeside akoma nde malamu kaka lelo okomi no mpe kaka bien lelo ochange mwasi fo oyebaka ke vie ya mobali na yo ezodépendre na yo donc mwasi fo koyeba ke vie ya mobali na yo eyodépendre na yo mwasi epai ya mobali azalaka soutien azalaka appui mais basi oyo tozobala lelo mabala oyo tozomona lelo libala ekufa kala epuis libala ko ebotaka mabala lelo ebotaka mwana moko omona mwasi mwana ya liboso ntango bolingo eza nani
Mes parents, avec beaucoup d'énergie. Mais c'est comme oh, papa n'a pas bien été. On dirait na moni sans athée. Papa dit oh bomingai. Na bomi on dingue nini. Oh bomingai. Bana lelo bana bomingai. Et puis bana lelo mabala lelo zo botamba moko ya mabe. Yango bana ba oza pe éducation ba parents na bango te. Bana ba botama sans amour ya ba parents. Bolingo ezate. Donc, ça m'a encore, et puis pour donc, sans écoute tout est. Bolingo koti uzoba. Bolingo kota le kuta. Moi, si ma était mobile, il ma était. Tina libala monini. Tina libala nini. Et zo soit motema, ya mobile malembe, zo soit motema mobile. Yo me mona liwande kona ngai. Ndako na yo komi ko kima yango. Okomi ko préférer ko ya butu. Comme mara 5 heures. Na bana kutu beaucoup la te pas dérangement eleki. Ndeko moi si. Libale za ya yo. Libale za ya moi si. Batela ndako na yo. Batela ndako na yo. Na ko pesa lelo. Ba technique moko pour la moisi abattre la libala na bien. Na ko pesa ba technique moko pour moisi abattre la libala na très très bien. Na ko pesa 9 techniques. Maman Zobi qui comment et ça m'a ramike pour battre la libala na bien. Ata oza mobali azaka soki soulard o mobali akabaka te o mobali keboye na opesa 9 techniques à liboso ya nini donc moi si technique à liboso milingisaka epai ya mobali na yo donc salaka effort o milingisa komilingisa comment kosalaka makambo ye alingaka kosalaka ba propre kosalaka effort kolambelaka biloko ye alingaka kolia eloko liboso yango na milingisaka eloko mibale zalaka na kimia na bato nyonso na famille na ye na baninga na ye na bato bofere na bango kosalaka lokola basi azoba te mobali na kouta mosala na koya na kopesa rapport makambo eleki na quartier bato baswanaki eza a sens te donc zalaka enthousiaste donc ça va bien moto tout pe sikanyoso ya misatu ko confondre tes sexe na tendresse moi s'il faut que ça tendresse et belé moi s'il faut que ça tendresse mobali nyonso za ba parti o soko simbie pe ça pongi ba parti ezali soko simbi mobali pe ça pongi et dans la partie nyonso sima mobali nyonso bana likosi kingo mapeka mukongo epesaka mobali pongi donc yeba ke lokola papa uti musala awa na bana kosala se mo ba je oyo ekitisa ye mutu yoko ke kosala se ba jete oyo epesaka yoko ke kosala se ba jete epesaka su egi epesaka su mutu. Bon, état solide, après, état liquide. Non. Donc, il faut qu'on attendre pour quitter sa tension. Donc, vous allez attendre. Attends, tu es forcé de mobile, surtout banzembo ya lingaka. Et l'engue mobile est ce qui moi c'est zo bin la yé. Ça fait partie de ma tendresse. Il faut qu'on crée moi blague na mobile na yo. On est à 3e point. 4e années. Ce qui mobile est sali mabe moko boy. Blâmer mais avec sagesse. Blâmer avec sagesse.
Cinquième point, Zanini. Il faut qu'on se fasse partir. Il faut qu'on fasse partir la vie quotidienne de mobile na yo. Sixième point. Tiens qu'à mobile na confiance na yo. C'est là qu'il faut mobile na yo, c'est là na confiance na yo. Créer entité wana. Mobile il faut la confiance na yo. Septième point. Tikelaka mobile espace. Ndeko mwasi. Tikelaka mobile na ope espace moko ya moke. Po mobile na yo azanzoi. Soko sali camarade na ye, il faut que tikelaka taya ko sala ka miel na ye. Ezala ka na lokuta te. Ezala ka pe na ignorance te. Il faut que yeba ke mobile azala ka bongo. Mais tant que ça yo utilisé puissamment. Huitième point. Protéger comme le couteau à mobile na yo. Mobile biso mibali tozabo et tozaba ta le couteau. Mobile azala le couteau. Huitième ezali. Moi s'il faut qu'on protège comme le couteau à mobile na yo. Il faut qu'on protège mobile na yo. Neuvième point. Ce qui mobile na yo. Beaucoup d'une étape ya sexualité na mobile na yo. Donc yo mona yango lokola eza ya suka. Donc mona yango lokola yango de billet oyo kota olola. Elingo loba sala yango na mayele nyonso. Po ye atikala na posa na yo. Kosala na yango te ne to koma komona lelo nzambe na ngai. Kosala yango te ndenge basi andungo basala kama be. Tango bokuta na ye masolo ndenge mususu lokuta ba flatterie. Soka ba yo pesi mbongo abu opia. Sadi asundu lili yo ye. Sala yo lingi. Tango mususu azo fina tembo na ye. Bien te. Alors moi c'est libala sengeli ko battre la tao et makasi. Libala eza ya mwasi. Moi na place ya maman. Nazalo bela libala bandeko nanga. Nazalo bela vraiment libala ya temps oyo tozali. Temps oyo buzoba ekoti biso makasi. Yeba ba malamu ke mwasi azalaka apusaka makanisi musika te. Biso kutu mibali oyo topusaka makanisi musika. Na temps oyo tozali. Tokoma bazoba boye. Et bon, moi, si on a poussé à ma canne, si musique a été à toza. Alors, comment nini? Il y a un mot Bible, le but, moi, si le rôle qui a pété. Vase faible. Mon frère, il faut savoir choisir. Il faut qu'on y ait pour nous. Les balles, les étapes, il y a passé. Pour nous, mobile surtout. Les balles, les étapes, il y a passé. Pour nous, moi, si surtout. Tangu tobala naka ba famille ekuta naka tina ba famille ekuta na kezaka pona nini famille oyo ba ina chance na bango na mababe na bango famille oyo pe ba ina chance na bango na mababe na bango donc tangu bobalani bosangisani ba chance na mababe yango il faut koyeba kopona ekobala tango akaleza yaki bakolo bakotala yo fobala mwasi oyo fobala mwasi oyo lelo ekoma non okoponela nga te na bala na ndenge na ngai tala esika mokili yo kende mabala yango ndenge ezokende tala mabala oyo tokoma kosala yango par sentiment ndenge koma kosukela biso basi na biso ya lelo ekomi kosala kuta elele kobete mbata te po eri obeti mbata ya juste ko nzunga libende abeti libala ekoma eloko moko ya pasi libala ekoma eloko ya pasi na temps oyo tozali libala ekomi eloko ya pasi technologie eza tellement avancée tellement avancée yeba sikoyo mwasi asepela biloko ya pampamba
Talaka bana ba TikTok oye. Talaka bana ba téléphone Android oye. Talaka moi sinda a commis. Donc moi ça commis le moko boye. Donc tant yo tango ina nzela, o tima pekabozo ba français belé. Et ça ce qu'on a Diego Kao, a c'est comme ma casse. Donc il monta un rapport qu'on sur kotala moi sina karwana, Diego Kao a c'est comme B. Donc Diego Kao zo mona oneti ki zengi moko boye. Et puis, si on se bat la moitié de Komobali, ça l'est fort. L'ongola est siga koli. Le polo ligné ma casse. L'ongola est siga kola. Pour moi, c'est à Kabonara Diego T. Diego, tout le monde sait la musique. Ma micro cabo comprendre. Tout le monde sait Diego musique. Donc, Diego, quand il y a c'est, ma Kabonara T. Diego, quand ma Kabonara T. Partout en Koutana naye, Diego naye, aza Diego naye. Ne ba fentaka biso ke moto amonaki ya mbushi di fleuve Congo mutali boso. Diego Kao. Ok, bala mwasi moko boye Diego azali. Mon frère, longole esika koli. Au moins là que na si tu linga ba français linga voyage, pam pam. Diego ayaka. Diego ayaka. Yango prophète moko yimba kinze mabi tango yo zala makasi memaka biloko kolemba te nakite bana ya quartier bando sunga yo bana ba quartier bando ko ide yo libale komi pasi bande ko ngai libale komi pasi basi ba komi ko ndaka buzoba ezana culture moko zana Kinshasa awa bona otanga komba batango te bina obeta kali solo. Les cultes indien. Les Indiens ont imposé ce système. Oh, bon, comprendre. Les Indiens ont la culte na bango na Kinshasa, na Congo RDC. Baboti bana. Batiki bana na bango awa. Bana bango ba comme si bango ba prêtresse. Il y a la culte wada. Culte na comme na Kama Sutra. Makamna lo ba mukolo ça va comprendre. Culte là comme na Kama Sutra. Ezala mboko na biso bana ya baindiende ba wame mango bana ya basi yango bazaki toko moko bande ko nanga ya mabe mama musana bango asa mwasi o boyebi na bino akomi peso mwasi o bozo mona na bino pe akomi su mwasi o donc eza éducation moko ba kota bana biso ba kota la biso basi yebi na ngata bala ba mikisa un peu okomala ye mbala moyi ba bengo semeki yo mwasi penza et puis esa abine le côté na ba mboko na biso yo makamna aloba na makamna aloba exact culte moko et bien ba mboko ta français démoniaque et satanique oh totamaka na sociologie africaine polyandrie ça dit moi c'est zo bala bambala belé nzambe na ngai mais bino mo to bala ka pe ba se ba malembele Diego Pazali Diego aza ako yiba pe yombongo afesa ka Diego siko biloko bongo yango basi na biso bakomi kolanda bana biso bakomi kolanda ngo omona ka mwasi moko ba pakola mipakola zongo na lokola yo na kate kitoko moko boy dogo kanga mutema tena yo pe lisusu ale omona pe bato bana pasi pe ngapela zo mbongo na le yakanzela o mboke beba mboke zo beba mboka ezo beba mboka ebongaka na mwasi mboka ebebaka na mwasi na bokoko na biso mwasi soko zolamba agunzamaka te na miso kogunzama ya pamba kogunzama tobeka kindaki bololo wana lelo ekoma nango pampamba basi na tv babinaka na kindaki bololo bobi kindaki bololo yango ete sadi agunzami apesika nsima boye ekomaka bongo nzoka nde na bokoko na biso position wana bakoko bapekisaki mwasi ata azolamba agunzama bongo te mwasi na miso mobali agunzamaka bongo te lelo ekoma miziki nyonso kakidaki bololo donc omonaka mwasi agunzami aosaka je moko boye bon esepelisa biso me na miso bato nde faux naloba la vérité tosepelaka na biso nango mais eza eloko esalamaka na publiki te kidaki bololo ezalaka bien fort mais na miso bato nde mabe
Et puis moi c'est ça la rango te la miso ya batu. Moi c'est mutagunza maka te la miso ya batu bandeko na ngai. Basi na biso ba baby makasi. Basi na biso ba baby makasi. Basi ya kobala basali isusu te. Eza pasi. Nzoka nde moi c'est za force ya mobali na ye. Moi c'est ça être extraordinaire. Moi c'est sera lobele maloba malamu na tongo. OK ba cop, OK partout et simba. Kaso moi ça lobele mabe. O mona pe film ninja e bandeli na vie. Mais tozoyo kate. Tozoyo bate. Tozoyo ba ko ponate. Et ça passe bande na ngai. Et ça passe. Et puis mon bali, ça va fort. Au comme ça moi si selon yo. Bien que ça passe les loyo. Na ba 12e dan pour nous comme ça selon yo. Na yo ko selon mo ko na ebite so que ça ya lokuta. Moi si ba oti ko bala na mon bali na ye samedi ndenge zalaka. Ba sali fête na salle de fête. Ba pare na bango. Ba zui moi si na mobile. Baki na kofutra bango chambre balala ndenge zalaka kaka. Bakoma kuna na réception. Oh, chambre 5. Yoga moi si te chambre wana prise de ça te. Nga fala charger téléphone mais prise de ça te. Bon, chambre 12. Kuna pe climatiseur na ngo ndike be. Yama kama ile 15 bo comprendre. Mobile asumi na miso bato. Comment moi si bon tu ko ba le mais ozo détailler que awa prise de raté awa. Donc, c'est quoi la carte? C'est que tu es au bas les wana. Allez, et puis, là, pasteur. Moi, c'est déjà 12e dan, mais bon, là, tu as vraiment volé le boy. Et ça, ni. Et ça, ni, n'a pas pasteur. Donc, comment on hors la Bible est mopé. Nous avons pour voler, moi, c'est pour dévoiler Zaranine. Donc, moi, c'est un azuna nous mototé. Mon balai balai moutaliboso. Ndé to sera symbole wana ya ko dévoiler na miso ya bato. Yo zo bala déjà bité. Ya Ligue des Champions. Yo zo bala bité. Hein? De yo comme le roi Casemiro, o kangela ka balo, o pesa ka ye. Ah. Ça dit yo zo bala bité mais na miso ba to pe OK. Odolo la voile. Sika Diego. Ah c'est Kayo. Diego Kao, Diego musique. Koloma solo. Moto ayambo. Moto makolo milai. Ah c'est Kayo mabe. Ndeko bon sali bala ngoko. O mona ngote ke e sala mo kitoko te. Tabo comme on ndako moko après libala ando banoka boy ndako tuna linga na boy te yoko so fo le kuté mi bali mi susu kuté bash na babuti donc wala bateke contre ça ki kule ça ki bo ah ma wana biso mi bali ba 12e dane ba serbo boy na ngapela troté na za censé ya le baka solo mo ndambo solo muke bona osa ndenge nini. Bon, quand ça t'a makambo le baganga na vivaka place moko boy libanda te na viva non ngai pe na mona ko ba film ngo avant de clôturer na lingana le balika moko boy ndeko moko tuna ngai pe na ka masolo nzoka nde question mo tuna ngai na bombi ro muke mes réponses bo comprendre ngo na répondre ki boy na question na e ona boy koloba nzoka nde atambola ka yemoko parmi ba promesse ba pesa ngai na banzambe na biso ba bana ngaboye nzoka nde ekotambola yemoko ba maître ya époque auto zande ba kotambusa nzoka nde na misolo na makasi pe na mayele na bango to za maître moko na mokili na biso boye nga atalaka ba maître na ba énergie positive na bango maître ya pesa biso espace auto te ya nzoka nde. Soko taita mususu ye ekolo mususu nga ekolo mususu. Mais après c'est biso place. Après c'est biso espace.
pour vous dire que nzoka ndia kotambola na makolo na ye. Maître Billy. Biso toza ba genre ba flatteur te koya kotanga komba mutu pamba pona ko flatter non. Biso bela tolobaka na motema na biso. Nasaki na esengo mingi lelo ya kolobela libala. Libala ya attaque contemporaine ya tango o tozali. Ndenge tozobala ba 12e dan. Ndenge tozobala ba tozobala baso déjà ba yebi makambo ebele. Nalobaki boyende ko mobali soko lingo bala tala malamu. Est-ce que oza na capacité ya kokokisa ba posa mibale ya mwasi? Posa ya libanda na posa ya kati. Soki omoni kokoka na yo kokokisa ba posa ya mwasi te ndeko yaka doko to. Soki omoni kokokisa posa ya mwasi te ha ko bala buzoba te. Nazana leki moko atunaka nga biyaya. Kisi nini nako sala po mwasi pena inanga po bakabona. Nabi ya kisi nini nako sala po ndako bebi. Mabe komi malamu ndako komi yo mabe. Ezalaki ngai ndeko na bino ya be ono nando. Na masolo ya nzoka nde. Lelo tolobeli libala na tango oyo tozali. O azala matoya koyoka, ayoka. O azala motema ya kobomba, abomba. Tokutani mbala ya sima.